Porte du Chama de Langa, porte du Chama de Bujura, porte du Chama de Soulanou. Alléluia. Amen. Koutou idée na ngezali soki album a bimi, il faut na beta nesco stade. Chikokero. Par respect à la vieux babima, style na ngalo na Congo dominé. Na kana boîte na Congo ba beta na 2015-2016. Donc album na beta qui de 2015 à 2020. Succès total. Pour cette fois-ci, on a travaillé dans l'orchestre. Nous avons la portugais banda. Eh, wapi pechango. Yeyo. Ba pecha qui fondende. Mais les obima. Quand la mine était avant aussi à 2020. Congo na oka ba beta kuna likolo nzamba azalaka liko eza bastile na ngati ebi ke ba milimo eza kati na nga naza fort ke bino nyangala salaka bomba kaliaka bato balobaka lingala baza na don mais eza pasi po bakomprendre yango biso batokendaka libanda toyebi neni je etambola. Lasa miden, oya bana mike, dala madaki, bana mike, oya bana mike. Abakenda kana lunda bazaba pecha mabe. Ashkiri sankere banana, daso bana. Bon gouvernement boyango. Balobi ke banana ezelo ko boye zo skene mabe sina kanti ko dana betango mwana mkena age nanga sina betango basalo bakoko ba bundana nango li baba ya ho undembi jole sare ntobo na bona loba mingi po ba yo yiba pa mama na Yerusalema kidundu eliminado tachikita tuyesu ba fitinga ba fabricage ofinga nga utunga esina mesana na bibala na bibota okosuka mabe tora bango babina bango batonda bango bazonga bango bakende nako chamu sapi so bengalanga nandimi obenga bangole nandimi me na ebelo na osala masolo ya bilamba Miguel Ndofusu maison d'habillement Movel c'est-à-dire betakaka 923 42 90 ouais son Nazali à la ngai album petit na participé à la musique et puis ce qui peut te marquer bien album na ko bimana plateforme il y a de la forêt Olembi ah ba le magasin za tsunami chaîne za moko na Angola ultima hora ingénieur bravo balobi mikolo loka sikaka dansa ba papa oyo dansa ba papa o tsunami abina ngo Angola bandimi e dansa Dubai akubula simba nieta akubula simba e dansa Dubai mama e dansa Dubai nasuba akubula simba e dansa Dubai Mestre Dangi pour ba novidade na portugais bozonga awa na ultima hora ingénieur bravo ko informer bino nde musa na biso. Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir et redépend na RO yo kolanda biso pe to tombeli bino boye malamu na émission na bino ya kitoko bolinga ka we salama awa na kati ya Angola Luanda today na nzela ya Angola ultima hora news. Ça dit topesi bino merci parce que bondima ko pesa biso audience et pas na bino banda ko na bino na ba misala pe partout boza ko landa biso. Ça dit na souci à ko informer bino le loto e ko la bino moko na biso Maître Dangi Tsunami.
c'est-à-dire tu es surprendre dans la répétition bon mona ni nazo préparé pour na eloko na ya sika, c'est-à-dire bino ba na biso na de boss brada TV bon zapete et pas dépendre bilenge sanga suka na référence à suka non, c'est-à-dire bino ba na biso boye ba ke ah to na kati ya palanka, c'est-à-dire masolo et ça ko sala mande awa pembeni et ya église ya de bon Dieu, c'est-à-dire ceux qui vont na posa contacter biso adresse ça kaka moko nenge to lobaka otineli biso ba couler na yo na Angola Ultima Hora News @gmail.com, c'est-à-dire obeti Angola Ultima Hora News @gmail.com, ou bien contacter biso na numéro na biso moko ezali 00244 pour vous qui êtes à l'étranger, au sali biso 948 874 092, ou soit obeti 00244 pour bien kozali banda 992 753 835, c'est-à-dire boss julisme zala wana po yoka makamu mestre dangi tsunami ya koloba Bashiro Mawete zala wana po yoka masolo yango nenga tolobaka bienvenue tsumbiri wa biev tsumbiri tekiri nabenga réalisateur nanga ingénieur bravo tokota peto mona musani mestre dangi azo sala na équipe na ye po ya réserver pour na bino sali tokota quoi la presse respect na bino la presse Angola Ultima Hora Tosana bino Ultima Hora Angola, la presse d'abord.
Merci ingénieur, bravo mon réalisateur. Nous avons l'accepté sur la carte Moussala Oyo, maître Dangi Tsunami, Azosala, pour nous préparer ma solo à Sika. Ça dit que tu as des boss Brada TV, tout ça déjà naïe quoi. Maître Dangi Tsunami, Mbote Nayo. Mbote Bandeko Nangai. Ouais, tu sais pas la présence Nayo, dans l'émission Nabiso Luanda Today. Tu as découvrir, tu as surprendre en pleine répétition. Dans ma solo à Sika, on a surpris, on a dit que ma solo déjà à Sika. Na ko découvrir en haut mais na linga ki na meka ko rappeler aux situations mo ko passer dans monde makamutel maladie ya Covid-19 ça dit ce que moi message ko sala pour ba ndeko ba zolanda biso ba o déjà ba kufeli na biso to zana bo mo ndeni to ko sa dans message est que il faut se protéger parce que monde c'est lobby en haut donc mutako réclamer zaté c'est ça quoi to respecter en haut to la ta mashkara. Il y a un monde qui tous à la teinte et puis tout le temps par rapport au défaut dans l'habitude il y a sur la maboko sur la maboko tous quand même na gel na yo na alcool au sur le maboko c'est ça quoi message est dans moi. Merci maître Langi na message nayo c'est-à-dire message leki Apocalypse 21 honoré nzaiku sur révélation c'est-à-dire azuyango mais na linga gina banda na masolo na biso parce que toujours en pleine répétition toujours tembelete na linga gina yebasi balbum o eutuko leka soko ko sala bilan no balbum o eutuko leka pour lelo déjà préparer le kwasika bilan yo ko sala pour balbum moi bilan na ngai ezali que na bimisaka album na ngai liboso na 2015 alors bato ba accompagnera biso na Angola bayeba ki na lobaki na kobimisaka deuxième album na 2020 dans 5 ans après 5 ans na biso album donc 5 ans yango yo fona biso album mais to kutali na coronavirus cela veut dire que makambo eza mabe l'air est grave donc album na ngai betaki de 2015 à 2020 succès total poto yebi partout yebi et ça là que donc ba Mexique ba Kiba ba partout na tambola pour l'album wana donc o ezasco deuxième album et yango to benga yango amen amen ezobima kala mingi te avant aussi ça 2020 Maître, pardon, à mettre au coma, c'est-à-dire que nous avons un album précédent, mais solo les cas de Bosso. Nous avons comme ça que le Mexique, tant que c'est par-ci par-là, il y a un autre par rapport au Naloba, c'est-à-dire, moi, extrait de ça, la rappel, c'est-à-dire, au sein de l'Ibisop, il y a un bilan qui toque. Nyangala, 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 Nabeta Mbouji, Nyangala, Nyangala, Nyangala. Aki Angole, Nyangala, 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 Tsunami, Nyangala, Nyangala, Salaka bomba kaliaka, Salaka bomba kaliaka, Oyako Salaka, Akoswate, Toye Lisusu. Eliminado, Tatigita, Tatigita, tu es ma fille, tu n'as pas fabriqué. Okozwa Ezazo, Okozwa Ezazo, Okozwa Ezazo, Simalobo, Simalobo. T'es quoi maman? Et t'es quoi chérie? Et t'es quoi tsunami? Et t'es quoi? Okozwa Ezazola. Dora, bango babina, bango batonda, bango bazonga, bango bakende. Eh, nako chamusapi. Nako chamusapi. Papa na bino na chamusapi. Eh, nako chamusapi. Maman na bino na chamusapi. Banche meze be la 4 album mobimba presque. Embo na Nzambe, Embo kwami Embo kwami toye lisusu wala. Midenda. Lasa midenda. Oya bana mike, tala madaki. Bana mike. Oya bana mike, tala madaki. Midenda. Banje mo zebele. Maître Langi, ça dit naba thème na yo. Nazo kama kamulo kola tsamusapi. Message ni parce que tout ce monde on dirait aux agines na mpepero miselo moko be daso banana
si manango daso banana ngo position ngo epesela mobulu ça suite sani Tchamoussapi mais Nabiliet biso ça va régresser cela veut dire papa na biso ce sont des Angolais mais biso to koli na Congo to bien Angola ben tant que président José Eduardo Santos Chalobi tous les Angolais à kola na Congo azonga biso to zongiawa yango na osenga na peuple nyonso mwasi mobali papa maman faut que nous tchamoussapi l'administration na identification pour ba identifier yo soit document angolais yango na osenga bango ba que nous tchamoussapi na ko tchamoussapi maman na bino to tchamoussapi na ko tchamoussapi papa na bino to tchamoussapi na osenga papa maman na bino tout bo tchamoussapi c'est ça. C'est-à-dire, oyo kanisa mabe on a tchamoussapi et ça yango na te Maître Dangi Tsunami à lobby. C'est-à-dire ça masona nenga bien. Mais question na nga penza zaki likam ya daso banane. Masolo yango ebunga kaka boye et ça la nuit. Daso banana. Daso banana. Daso banana. Daso banana. Ashkiri sankere banana. Daso banana. Bon gouvernement boyango et balobi ke banana et c'est le mot boye zo skene mabe. Daso banana. Daso banana. Ashkiri sankere banana. Daso banana. Bon, nga musicien, na travaillé na gouvernement donc ba konji ba boyi, na doit obliger bango te, yango na tikaki na nga daso banana ngo, mais peuple tellement les lango, ti le ba yemba ngo, non les gens de promotion te daso banana, c'est ça. Ouais, Maître Dangi, apparemment à la communauté angolaise, on dirait moi jalousie mo ezala pona Maître Dangi. Babi Maître Dangi soka keka kabeti turka na Congo tangoya moto makasi bagisa misusu. Eza diani. Te na appelle ça ba congolais tout bambote. Congo zamboka musique. Pour le ba Davido ba Olamide ba tebele ba Renier, cela veut dire que batalaki Congo. Parce que ngana yokanze momo ezo beta na Nigeria. Boro buchi boro oya boro buchi o boro buchi o nazu instrumental wana ye nango tangu papa nanga otaba musique na radio nazo yoka mazili ya mugwale ya emela ya mazili donc la comprendre que musique ya Congo yango musique Afrique dans les Congolais bato ba lingala bazana don. Mais ça passe, il faut comprendre en gros. Bisous à Tokyo na libanda, to ebine Niger tambola. Musique nigérien et ça nango basé na musique congolais. C'est ça. Yango le moninga na respecter ba vieux ba bima, style nanga lelo na Congo dominé. Na kana ba bot na Congo ba beta na ba 2015 2016. Musique Angola. Outa wapie, brutu comme on a yonani. Afro Madje, mais lelo na Congo na ke Congo na oka ba beta kuna. Likolo. Zamba azalaka liko. Et ba style na ngati. Et que Congo lelo Afro House ba beta. Ngani na banda on a lingala na Angola. Pendant les sengo, musique change te. Et ça na tata moko, et ça na maman moko. Donc ne ba on a français la musique c'est une l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Et change te. C'est ça. Merci Maître Dangi Tsunami. C'est une profiter de toi King Cabral. Ma solo, il y a pièce de rechange de monnaie. Le hindou là, King Cabral. Tout ça, Maître Dangi Tsunami. Si tu as ma solo, tu as Sika. Maître Dangi, tu as et l'eau Kwango, oh yo, linga to lobela. Amen. Amen. Tu as un titre. Amen pour Nani. Amen. Amen.
Ame outo tout dans la question moko ke maître pour nini batu jalousie ça la musique angolaise ce que yo sali boy faut pas luka ba bloquer ba luka ba surveiller ba choix minene ba benga yo te ba komo luka ba casser yo position pour so yo kei luyalu mangamo benesi onini alors ba masikezo bima amen yango na yemi patam na portugais Port du Chama de Langa, Port du Chama de Bujura, Port du Chama de Soulanou. Alléluia. Amen. Amen zalina mabena malamu nandimi nanga. So benga langa nandimi. Obenga bangole nandimi me na ebelo no sala. Na ebi ke babi limo ezakati nanga. Naza fort ke bino. La pelote on a bi amen. Parce que ko exception tsunga nanu amen. Tsunga kaka mo estre. Pona yembi bena ki Yoruba na katia to sansi hemini kingi ni jongu hundembi from Monday to Sunday hemili baba ya ho hundembi jole sare ntobo na bona loba mingi po ba yo yiba parce que c'est le bon mebima ba njembo ze bele on ça fait nous babilo monsieur ça abagenda kana lunda bazaba pecha mabe abagenda kaluka pa bazaba pecha mabe. Eh wapi pechango yeyo ba pecha kifwandende pechango yeyo ba pecha abakenda kana lunda bazaba pecha mabe bakenda kana lunda bazaba pecha mabe bakenda kana lunda bazaba pecha mabe wapi pechango yeyo ba pecha kifwandende abiloko zebele na kati boyo kana yoka nzoto na melina mbongo nanga na melina poshe na yo yoka nzoto ozala ka nzoto mike okoma kochuba batonga yoka ofinga nga otonga esina mesana na bibala bala na bibota bota okosuka mabe yoka nzoto yoka nzoto. Merci Dani pe manan parce que masolango eza mulai trop ça dit trop kota tout le monde est extrait wana ba biloko ronde bo sala sima to so la susu.
C'est-à-dire, merci à réalisateur, à l'ingénieur pour votre titre. C'est-à-dire, au Landawana, il y a extrait, nous avons dansé, c'est banda, il y a Maître Dangui, Tsunami. C'est-à-dire, profiter de l'occasion pour que ça. Merci à Oto Bengaka, Masolo ya Bilamba, Miguel Ndofusu, Maison d'habillement Movel. C'est-à-dire, 923, 42, 40, c'est-à-dire, attends Palanca, place Tozali, attends Mabora, attends province, c'est-à-dire, Touya, quoi. Masolo Bilamba, Ezawana, et Tobo Sanité, Bato Bazola Nabison à Paris, le rôle à Serge de la Tchangou Matondo, Bachiro Mawete depuis Cape Town, c'est-à-dire, Mbote Nabino. Tozongina, merci Dangui. Merci Dangui. Si je suis là, topé, il y a organisé et l'autre c'est la biso amen. Au canis de la biso on a marché quand? Dans le mois de septembre. Mais Covid-19 est bomi moi makambo parce que babar ya au Kangama batu ba ko bien ezabnate ya on a fait na kiango mais là ko analyser na bagité tout ça on a décembre. Naïbi que ceux qui m'a camouté zongi bien, ti décembre déjà, tous ont peine à mener à marcher. Koloba soki on dit aux années sûreté, c'est-à-dire la sûreté dans le sens que n'a pas ça, tous ont la normalité. Donc naïbi que tous ont la normalité. Faut pas y avoir vaccin à bango. Donc si on vaccin yé, bat bazu yango nde moni que non biso toke ba poto pour avoir voyager, il faut vaccin. Il faut mukando la ça donc vaccin. Donc il y a un baquet, ce qui est bien décembre, tu as fêté un album en mai. La plateforme digitale non sur Rosal. Merci Dangui. Et apparemment, tu as remarqué le Gomoko. Et les artistes mini, ils ont des difficultés pour les caméras producteurs. Est-ce que Merci Dangui, tu as la maison de production, tu as un bateau de produire? Non, depuis que la musique na produit ça, premier album nanga po yo kana partout et ça la kengana voyager bamboko na yebaraté na beti bamboka mona kati bat baola takaka ba lingwanda na ba kati ura ba Swaziland o ka bazanga na roi la taka lingwanda pona musique yo na satandaka ti album mo na bimisika loka ba vantir et puis c'est makambo mais na yebaka ngo parce que na solo laka donc cette fois-ci album op na za ko s'attendre pena côté na komaté komisanga lisusu. Pour cette fois-ci, nous avons travaillé dans l'orchestre. Nous avons travaillé portugais, banda. Donc, nous avons question que Bimi et Pesa Makam. Est-ce que vous profitez de l'occasion pour nous lancer un message pour le bateau de Balingi, peut-être de contacter Maître Dangui pour la production? Est-ce que ça bienvenu? Non, le bateau va contacter pour la production. Il y a 935, 955, 201. Nous avons répété 935, 955, 201. Si on a un numéro, on a une facilité parce que Naza disposé quoi. Surtout les producteurs congolais et qui ne rappellent bien c'est ça. Boss Fadi Alino, le beau repère sera Katara Yangoti. Gilbo Mwanza Muzombo le silencieux, Mister silencieux, Masolongo Yango, c'est-à-dire, vous avez bienvenue par Maître Dangui Tsunami. Les boss Machuda Mandang, on a bien amour du pauvre. C'est on a bien amour du pauvre, n'a pas que ça là, pour la pauvre. C'est-à-dire, merci Dangui, tout sensible, pendant ma campagne, on est salamara quoi. Merci Dangui. Au lobby du Kambuya, amen. Différence ni au sala, na o sala déjà kala, na ni au sala amen. Bilo on y a si kobo mbelibiso. Na ebuto ebiso de musique échangera té. Musique eza na tata moko et na maman moko. Na personne même définition on a français, personne na portugais. Et parce que le programme les a plus suivis dans Lingala, cela veut dire les Congolais, les Angolais au Lingala, c'est ça. La musique, et tata moko na maman moko, échange à raté. Album la musique de Bosso, et ça a couleur nango. Ope à Touro, on a képé la couleur, pe moussous. Na super mbunda mbandaka. Ozo comprendre, na zupe pas mbunda ba sénégalais, na ina tchena kati. Na zupe mo loko na ina tchena kati. Nde na yebisa kyoto. Zabe na babilo ke belé wana. Ba mama na Yerusalem, kidum. Ba mama na Yerusalem. Est-ce que Yesu na Jérusalem balata kama bete. Toke ba mama na Yerusalem. Dans les album mo be na ba chrétien ba oyo kango. Parce que na Jérusalem basi
bachubaka tonga te po balulama na Yerusalem pe basi ozo comprendre basalaka chindumba te po bazwa mbongo ezaka toujours sema ba respectaka ke na bala mobali nanga na kufa na ye po na gloire nzambe mais lelo tozo mona ke makambo changer moi ça comme lunga mobali ne mbongo mwasi ne mbongo yaya mobali abeso azatetika yango mona osala ba couleur oyo pona la sabatu ke non bolingwa kala yango lelo changer lelo plus bato bazana ba bien matériel mais na kala zaki bolingwa solo est-ce ba mama Yerusalem basalaki ndumba na palanka po bazwa mbongo te mais lelo bana na biso awa ezaka ke na oya wana combien ote epa naka na mongo to lemo cabrité après de foot hotel na moi 10 000 na bombelio ça va na oya omoni ke lelo to ça à côté bible yo senga bongo te yango na oloba ke ba mama na Yerusalem banje boze be na kati tanga ba mabo comprendre ngo c'est ça. Merci Dangi. Lobby babiloko muso sali tambusio par-ci par-là. Est-ce que vous avez un jour un projet le gros ingraming idéologie ya musique congolaise vous avez un projet un jour au beta na ba salle mythique le ba salle minene ba artiste congolais ba beta déjà si na crainte ko dana betango mwana mke na age na ngasi na betango basalo bakoko ba bundana na ngo ngasi na betango kutu idée na ngasi ali soki album a mebimi il faut na beta nesco stade chikokero stade na biso munene place foot place ba championnat beta mara faut na betango mais pas na ngai pe na ndena mona na ba Europe na ba France partout ba congolais ba lega ba beta ba Zénith ba Olympia ba LC ba Bercy nga pe na zaka na vision un jour na betango parce que na respecter la musique congolaise déjà musique fort avant musique africaine en Europe ba congolais déjà bazalaki yango moninga la respecter la musique congolaise na Hollande pe ka lokolo wana na beta basala minene attaque artiste angolais mais ayebi pe Congo ba parents pe bavana na ba Congo tozala ile komoro parce que na ba na lokolo mona kati mon libanda c'est ça on a dit que kende beba pe sanga confiance ba mama Château Rouge simba kiti simba mesa kala mingi tezoyati yango wana banjemba sikeza ebele est-ce que na kosi yosi okosa simba kiti simba mesa simba kiti o ba kenda kaka esoki te ba okendela yo est-ce que na kosi yosi okosa. Merci Ding. Est-ce que vous lancez un appel pour Nabatu parce que vous êtes à stade Mnengwana et ça ne s'est c'est-à-dire moi Batu on a baya parce que ma solution la kitoko mon casse. Ndeti boto na staff nanga les vrais de tsunami ba non nangola to na Ginzambe au Mekozu visa meilleure agence à DV loterie oh ça la ba voyager ba des potes ba des partout dans le monde Ginzambe tozana ba mettre o ponga na tambola bien ye fois zala mettre ntimba likofa boyika et à part ça na ba tapoto tozana ba mettre Gesak na niveau Paris tozana ba Gezi Divanga tozana ba Hervé Fashion tozana ba Jello de Bundes au Meki aux héros tozana ba Célestine l'angolaise tozana ba Didier Nzongo Soklo de Paris, Parigo, tozana Juna family, otomoni que non. Papa Juna, tomoni bana neba sati jelas, Monsieur Giz bango tout baza ba soutien na ngai. Toza susu na ba tebele ba Bevindo Pululu. Bevindo Pululu, tozana na ba Raphaël Salambi, tozana na ba Inos Pululu, tozana na ba oh nani Miguel Panzu basé belé na ba soutien na nga niveau Mikili toza ba Dadi Diela Kolo Lopango o a soutenir ba théâtre nyoso Congo na niveau parce que théâtre nyoso ba congolais na niveau Congo a soutenir en Europe partout Dadi Diela mona Kolo Lopango toza na Martez Masinda elamba ne lamba basé belé na poto na question na komi lelo Merci à la bête parce que Angola et ça n'a pas beaucoup. On a tout bazana, bazana de Konanga. C'est ça quoi.
C'est peli parce que groupe nanga tozana bato BLP, tozana drummer sexy, tozana clavériste na biso Junior, tozana na bassiste na biso Fidi Bass, tozana soliste na biso, tozana bato belé ou bazo accompagner groupe parce que na kala ça ba showcase. Et puis ba show minene na kaka to salika ba bilo na biso to sala kandu les obeta micro mais lelo na komo linga pena beta na orchestre parce que net ni fana ça 3 mois na Brésil. Na Brésil kuna ba show na biso boye ça ramena difficile. Il faut que orchestre accompagner. Il y a un moment na créé que logo avant la kende avant mois de mai mais tombé que to kotagi confinement et puis to biloko tout exemple na et pendant que on en français monine donc baboy ça parade de trop na politique n'importe mais ce qu'on a français pour bande ko ba Londres partout va comprendre dans makamutu na baboy yango parce que ba voyage ezate ba show tout est raté et on to va na on toquer pas ipté to zakaka to travailler et puis na ba live to ça na ba TV na biso ba o ba lo ba acoustique quoi ce que sili comme ça to e ba ndenge nini to voyager sur na groupe mobile. Merci Maître Dangi. D'abord ça était petit nanga quelque chose ba petit basé belé mais moko pas comme moi teti na ndenge na ba petit Cédric Bazali ba répondre d'Angola ba bi mystique ba te belé bazala na kati orchestre bazape ba animateur ba yembaka bazo accompagner penga parce que faut relire na batu c'est ça. Un mot pour Angola ultima hora. Angola ultima hora na yeba kango ezakelo mo ya mukie lelo zo ke munene et ça ba branche belé et zo ba journaliste belé. En tout cas, na sepeli nango initiative eza bien et puis na bato baza ko encadrer yango basa la piste professionnelle que ba landaka ba discussion mike apa mapamba. Donc eloko to bota ki za eloko la mwana muke le koli et puis si ba branche belé ba journaliste belé et puis na bravo yemoko ingénieur na pese sous bambote belé et puis na moni obi que système il peut changer et là télécharger c'est que pena beaucoup mon appel mike ça va Rolindombe Masolo, Boga, Genatai, Bino tout ça va. Et je me rends à Kanda, de la forêt Banini donc et puis Tobo Sanate. Où est un son Nazali à la Kagingaï album, petit on participe à la musique et puis ce qui peut te marquer bien, album n'a pas bimana, plateforme il y a de la forêt. Donc nous c'est ça, Masonali Koloba Mingite à côté un peu ming. Et je me rends à Kanda, ma petit basé Bella bien, c'est ça quoi. Angola, on est au Barizan à Maboko. C'est ça, tu as travaillé. En tout cas, merci Dangi. Ngai Rolindo, la presse de la diaspora, na équipe Ngai, il y a Luanda Today, na ingénieur Bravo Trido. Topesio, merci de tout cœur parce que aux gens Moussalo Sosala, on dit Notika, pour y recevoir la mission. En tout cas, Topesio, merci. Donc chaque fois, ceux qui vont opportunité pour y recevoir, en tout cas, ton coup, c'est un donc merci vraiment encore une fois. Nous, on y met cette opportunité. Merci. Est-ce que Bolembi 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 Eh, kota Bayaya to kota Bacheri to kota Bayaya Eh, Bankaka kota Est-ce que Bolembi Eh, Bolembi Ah, bah les magasins, ça, tsunami et ça. Donc, une machine à cri, machine à style les ébélés. Chers téléspectateurs de Deboss Brada TV, allez-y comprendre parce que les Alaki Bongo Mestre Dangi Tsunami, na wabino Rolindo la presse de la diaspora, na masoli à Luanda Today, ou salama kaka na kati Angola ultima hora news. C'est-à-dire, bino batubozola na biso na Deboss Brada TV. Si ma kotala émission Oyo, Kobo Sanate, ceux qui ont ligne au retard yango ndenge tolobaka, ou soit au ligne au replay yango en anglais, to au voir au revoir yango adresse ça moko. Angola ultima hora news, c'est-à-dire okuta masolo kuna, okuta masolo belé à Mestre Dangi, eh ben émission la bina kitoko ya lona today bolingaka. Toujours okuta kuna Kobo Sanate, salanga faveur, do me a favor please, au s'abonner massivement. Bon s'abonner massivement na Angola ultima hora news parce que kuna actualité peut samaka en temps réel, chronique musicale et peut samaka na nenge o esengi. C'est-à-dire le quoi tout si comme nous profiter à l'occasion. To peut sa merci na bato balandi biso depuis Paris. Serge de la Tchangou, Peggy Beko. Tobo sanité depuis les États-Unis.
Dade Kitala, un Américain perdu au Congo, et Jérémy Angaï Nakasa Canada, Tobosani Peten Afrique d'ici, Bachiro Mawete, et sans oublier bateau, tout Balandibiso A na Luanda, Bazaka Ami Balé, Neka Honorable Lita Chamale Sarabana Congo, Nega Honorable Lita Chamale Sarabana Congo, Liken Sima Star Fresh Coupa les Sarabana Souka Nord, Tobosani te boss Julisme. Masolo Elenda, na boss anote parce que Masolo, Eza Elenda, Abel l'apôtre Maya. Société à gardiennage, je pense à gardiennage, c'est courant, c'est à solo. C'est-à-dire, ceux qui regardent Batelemi, Moussale Kosala Makitoko, Maya Brigitte, La Brige, Tobo Saniote, Kapska Paraglay, mon coiffeur, et sans oublier, Wabieva, Tsumbiri Tekiri, 930 54 437, na Ojaïnda. Donc, Topé Sibino, merci. Net Koutani Ambalasima, et Nabosente, réalisateur, ingénieur bravo, Trido. Masolo Aboye et Salamaka na Katsangola Ultima Hora News. Ça dit Koutani Ambalasima. Peto Pesibino, ciao.